solo tozali awa elongo na mama na biso mama Marie Mwene Biangenda, conseillère direct ya tata mokonzi abule mpe mokonzi ya lingomba tata Simoki Mbangu Kiangani. Ye alobi na biso ete na kati na ndako na Nzambe tozalaka na esengo. Exemple à suivre tozali komona mama na biso ndenge azali kosepela baninga atamboli te azali kosepela po ye nzembo ya kokanga yango mingi gamakulu gamakulu. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.
bandeko balandi bana papa Simoki Mbangu somo tozali komona na kati ya paroisse ya Saint-Denis. Oui, ya solo tozali awa elongo na mama na biso mama Marie Mweno Biangenda. Concert direct ya tata mokonzi abule pe mokonzi ya Lingomba tata Simoki Mbangu Kiangani. Ye alobi na biso ete na kati na ndako na Nzambe tozalaka na esengo. Mama Mwino ye. Mama Mwino ye, mama ya mabota. Eza elongo na faki Europe bauti bipai na bipai baye bango ezali ya kolinda awa na paroisse ya Saint-Denis. Biso tobiaka bele esengo osoki Nzambe asepeli biso tozwi mapambo ye. Na message na biso mama uti kopesa biso ya motuya mama alobi na biso mama Marie Mwino ya Ngenda alobi na biso ete Nzambe asi amobilize bachaine nyonso oyo ezalaki kopekisa to tosomba esika te sikoyo tokosomba esika kamba te papa Mfuma Mbanza alobaki kosumba fulu lutula baya mwana fo ekokisaka po ete kotikala de génération en génération na biso baye tokoleka tokozonga na bamboka baye bakotikala bakotikala komona elengo ya tata Kimbangu kati na mboka ya Poto mama tozali bana ya mapamboli tozali bana ya promesse Kimbangiste oye tata Kimbangu Kiangani oye. tolanda Kimbangiste azalaka mwana esengo na esengo na paroisse ya Saint-Denis. Toza komona defile ndenge lolenge tata Simoki Mbangu alingelaki yango ya lobi totambola malembe ndenge batata na biso bazalaki kotambola bamama na biso bazalaki kotambola tochange eloko te malembe tokominisa nzoto te tobina te antuka bana ya Saint-Denis batosi tata molimo na Saint-Denis oye Saint-Denis oye oh là là, oh yes et au Kanye.
tolandi biso moko ndenge leki tolandi ndenge mama mokonzi mama concert direct ya tata mokonzi ya bule ndenge moko asepelisi biso malgré atamboli te mais asepelisi biso po ete ye nzembo oyo akolingaka yango mingi. Mama concert direct ya tata mokonzi ya bule s'il vous plaît. Vraiment toza na esengo mingi ya komona mama Marie Mwilu esika oyo. Merci. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.